Oui, moi, on a joué des chocolats des salariés tous joués. Et puis, ça a surtout tout le monde par rapport à la vidéo, bien que les baboye, on fait bien que les baboye, la souka, la souffle, la vie, à Tanzanie, mon aïe, pour intervenir. Comme ça. Ni les cas, il n'a fait pour moi surtout les cas. Donc, Kokonaï, il y a beaucoup. Kokonaï, Tiaki Nakatia Kanto, moi qui le sais. Bon, Asali déjà, il a mis la biso. Asali déjà, il a mis la biso. Ils sont pour autant là, ça veut dire que quand on joue qui est, Azala qui déjà a 6 mois. Bah, loi qui déjà destiné naïe pour qu'on a le bail qui déjà si béni. Mais moi, nous allons continuer à continuer parce que quelque part, nous avons des Azalina et l'eau comme on va continuer à moi. Nous avons ce que j'ai vu comme image. Au pino n'a pas total. Le bon dit matin côté les matins, allez la tannée à l'église. Après, on a dit que dans mon aïna simba. Les soucis est que bano va vivre les sika ya bien. Et si comme on penda comme on fait à carreau, à tes analyses ça m'a cassé mes bien. Les lobes maman mireille pour toi sur on fait les femmes on est salité. Donc ce monde est bizarre, t'es sur mon qui bazana bisika mora malamu te au sungati. Hop multiservice ces alliés agence Oyo Mémé Divino et Likia Top Espoir na domaine Italie voyage paix impression. Toyebi que l'agence de voyage est allée mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Hop multiservice est allée désormais partenaire il y a MK et Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika nayebi ke lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesa ki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écran c'est ezali na agence oyo ezali sur pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis tozali na possibilité kopesa oyo na Canada pe na Europe mobile yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyebi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc komitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bato ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Hop multi service ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi te pe ba kokomisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Hop ba surprise ya kitoko ezali soko yeyinde to kobetela yo ya solo lisolo yango ndenge ni koyeba kosalama talaka ndenga na lati ozinga bien comprendre on est allé car moi essaye parce que au fur et à mesure où on a rappeler côté les maya pembeni il y a agence Oyo et il y a chaîne Nabino et Yokani télévision pour là jamais déçu vous voyez que vous avez une capacité à refaire Sabino ba impression na ba fiche Nabino il y a ba format A4 na A3 chozali pe na ba bâche chozali ko sala ba banderole les ali wana ba casquette de bomoninga na yebikola ta sikoyo ba t-shirt des ali ba carte de visite des ali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to pezali bien assis to pesa yo ba conception kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo kobenga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service ezali nango besoin pona voyage to pe pona impression ezali kosenga ngai adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Tambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Loano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Hop multi service donc biso na Hop multi service Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka pona voyage na yo ezali kozela yo. Très chers abonnés à Yokani télévision, la télé Bilongo, bandé comme au Kili Mobimba. Na yebi sa rabino chaque jour que quand je viens de voir na scène rabino mingi mingi pe sa mani moto
opesanga sentiment te makanisi mosusu te pesanga kaka bongo nango tokontinue na yango omona te makambo na bengo to mpe à la bas oyo j'étais appelé de venir ce n'est pas en vain c'est quelque chose soki naza très sérieuse nazala na attitude mosusu parce que naolobela makambo na vie sérieuse des choses sérieuses c'est dit sérieux alors yo mpe ezala sérieux eza mwana ki sérieux yokanga bien masolo oyo toyoka kofaire changer vie na yo oyo peut-être okokongola lola na faveur na yo oyo sûrement aujourd'hui et que transformer mpe vie na yo à partir il y a un petit geste que tu vas faire cela à partir de cette émission après avoir suivi cette émission ça va permettre parce que Dieu ouvre les défis de ceux que Dieu fasse quelque chose pour tes enfants que Dieu fasse quelque chose par rapport à la situation qui prévaut dans ta famille dans tes enfants je ne sais comment et ça na maman mosusu azoluka libota action nini yo osali kooningisa lola eza na mosusu azoluka libala action nini yo osali mpo nzambe akota makambo babi eza na baaction mosusu tosalaka provoka lola tofongolisi lola esika lola ekangama tofongolisi yango esika baange oyo batindaka baketikela daniel pamboli bakalma batelemaka baretardaka il y avait une prière spéciale qui était montée pour départager un jour à l'heure la bénédiction un jour na mosusu abandona ngai babénédiction nazali quelque part na kati ya kingabo na orphelina moko bozala bisaide romona yango régulièrement nayebi ke bopesaka ngai confiance nayebi ke bobengaka je sais que crise mondiale ezali partout mais kasi nayebi ke soki osali pa action moko par rapport ya esika oyo nazali kosala ngai malamu mingi parce que nayebi ke bolokaka mpe bombolela na ngai nazali na kingabo na orphelina moko de cri de faible na responsable orphelinat tokobetana vraiment s'il te plaît yokanga bien s'il te plaît encore pesanga makanisi yango po tobeta biso po topesa responsable mboka papa mopere nga na préféré na benga yo bongo bakoma bosonisi na bongo bonjour papa oui bonjour maman bonne par la grâce de Dieu ça me fait bien que triste réalité toza na toujours force toza na makasi parce que soki biso total ici souffre de faiblesse combien plus fort combien na biso toza na bato awa orphelinat eza existé depuis combien de temps orphelinat oyo eza existé depuis combien de temps orphelinat les cris de faible eza existé depuis 2019 depuis 2019 orphelinat les cris de faible eza existé ebandaki d'abord na Mombele po tokei Bibwa après Bibwa po tosali te déménagement avec Roya après na Kingabwa juste surtout ya pourquoi d'abord changement et l'adresse de Bibwa place de place ni ça la adresse de la changer à chaque fois premièrement il y a ça la changement d'adresse na biso eza thème moni lelo na kati ya Kinshasa aventure eza vraiment ebele na makambo orphelinat aussi aventure wana ekotisa meme babayere oyo baza kolojaka baorphelinat esprit moko mabe selon l'état yebi que garantie locatif ezalaka 3 na responsable ya lopango so bayoki ke orphelinat des oyo ofotela aotia garantie du mois soki moke 8 mois juste parce que aza mposa azwa mbongo ebele opesa banda koexige bino bofutaka mbongo wana avant même temps oyo boyokana alors yango epesa sorte que soki bofuti bosali ya des fois une année akomoluka matisa loyer kaka pamba omona bongisi eloko moko te na lopango wana malingi amatisa ali abanda kozala na basentiment amatisaka kaka loyer c'est pendant que mosala tosala l'état d'abord à soutenir biso te surtout biso bato toza en étanda surtout biso toza en ordre l'état à soutenir biso te yabeta asete na likambo alors bandeko wana basalaka mabi fois neti awa tozolongwa juste parce que balingi bamatisa nazongisi biso bongo parce que moyen komatisa mbongo wana ezaki tosala coût ya bana toza nango na badepense toza nango ya tomatisaka loyer bomatisaka loyer en même temps à chaque fois tozokoka yango te du coup faut tolongwa tokota place mosusu oyo bakondima na makoki oyo tozala nango tosala nini tofutaka entre tabana baotanga totabana bakoka kozala un peu bien donc kobima na biso eza suite ya mitema mabe ya babayere parce que balingaka komatisaka mbongo ya loyer à chaque fois or orphelinat surtout babiso tozala ba partenaire mire ya makasi te
au bas côté les maboyabilité chaque mois na rejoindre loyer en charge on a rejoindre ration à ban en charge ou bien na sala vous a juste na bateau to benga bango bande kwa bonne volonté mais au basimba marana motema et pas nzambe simbi a défendre zo la vidéo non moi 200 € nanga pour contribuer à ta loyer moi 100 € nanga pour contribuer à ta loyer à ta alors tant que vous okuta na partenaire waza bailleur na bino a commis pour matisser la bino loyer kaka pamba boye moni bozana ba difficulté même ya soutenir bana au très bien otali koto ration exacte koto bana malade otali loyer koto yo o matisa pour ça la ndenge ni koto pe to zapena ba famille kana to ba famille koto yo leke roza na bosenda parce que o sala o mi kabola ndenge ni di koto ozana mission o ndamba pesio par rapport à musala na ba de comme si ba sala so absolument ça pas nous maintenant que vous pourquoi ne pas laisser avant que tu n'as pas détail il faut pas nous faire la mémoire mais toi on est quand on est tellement difficile au banda qui on pona ni oui pas qui la réalité c'est que vous à la face et puis oui ça vient na souka on a dit bon c'est la même monter mon pays. Voilà, merci vraiment pour la question qui toque vraiment pour la question merci pour la ligne totikité parce que musala oyo ya kambabana eza musala ya bongo premièrement bato belé bazana oyo musala oyo ya kofana na bana ya bato oyo bana oyo parent na ye a lobi kazandoki po aboti ye pa monele pasi pa memi 9 mois abwaki shi a lobi kazandoki mais yo un individu obi ozale ovanda na ye parce que nga na vanda na bana nga na ngai na mwasi na nga na mwana nga moko tozana ye tozana bango ensemble ça te que nga naza pas bango bazala pas non to kabola ranyo ensemble donc et dans l'éducation nandenge donc tout bango nyonso ba kabola ka éducation no pesa ça dit to tikate parce que déjà oyo déjà ba pesi le quoi mission to tikate parce que en réalité eza raison l'existence na nga na na kana ngai moko particulièrement non tikate parce que eza raison l'existence na non tikate parce que na le cas na vie moko tellement bizarre nazana histoire ya obeta na bato histoire oyo sala na ebisela ngonzambe que na appel oyo bengi pona musala oyo na nyonso oyo pesa na maboko to kabolango na ba faible to kabolango na bana to kabolango na ba oyo ba obenga bango bandeki ba oyo baza ba fazer baza na quitté baza sans abri mais na nyonso oyo na maboko to kabolanga donc moi to tiki ezate parce que za vie na ngai en fait moi na tiki ezate pas importe est-ce que ngana ko lembana na vie na ngai lokola na ko vivre tout non jamais si na vie leo na liete est-ce que na omi bon parce que na liete non na ko vivre kaka na espoir que lobi non ça ni na kolia c'est-à-dire moi na tiki ezate parce que baza vie na donc c'est ce qui fait ta force et ça fait partie de ta vie de tout. Dans le bien on vraiment tant ébélé parce qu'en tout cas on a besoin merci pour la question. Il y a un gros réseau à la nuit. Mais tu raison de l'amour parce que bateau on en a besoin parce qu'elle a suspense. On en a besoin bayo fait témoignage na yo to robeta yango bien que pour l'instant on va d'abord parler des histoires qui est là les histoires qu'on a trouvées là qui sont là plutôt. Donc on a envie de robeta aujourd'hui bateau bayo que bayo ce qui a moins des arts c'est là ba ça on dit que le lot que nous va vivre révéler na côté à l'autre même j'ai travaillé avec beaucoup de filles namoni bavure esalami trop bamisusu okei kuna osali vidéo osili ici bato babengi na États-Unis bango baadopte bana c'est là où tu viens comprendre qu'il y avait des parents de ces enfants quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un temps de détinga bakolo mapango bakoma na problème na bino que ezali parce que nana na kobeta makofi 100 ans on a fait na linga bongo makasi surtout na sepeli ga parce que na kutani pena yo parce que il faut yana makambo susu faut ko etala premièrement iloko na ko sepela mo kieti les a peut-être ndo sa exhibition parce que na kanyo surtout ya wolongo les anga voilà ya mo mo ina lobi na omi longola parce que na betaka sete na bande nyonso yo balanga biso ba ventir eza ebele na domaine ya ofini eza na batu azana bana ki na dia azana eza na batu azana ndeko na ye na bato basalaka mikanda basali mikanda mais azotambola pas zolo bazana ofini on sala des missions azate na ba partenaire ya makasi
babayer bamatela biso bandako parce que bakanisaka tozala bapartenaire ozomona avec que non bazala bapartenaire monene c'est-à-dire baolema na kofuta mbongo te soki ofuta 250 omatele koma 350 bango bazala boka mbongo ezanga te mais bayebi ya des fois oyo tosala nini tozobika te bato bazose retrouver na makambo oyo eza baaventurier parce qu'en réalité biso baoyo tozofuta bapokase ya la plupart ya baprophète ya bapaster oyo bazotambolaka au nom de l'orphelinat baolia na kombo ya bana baobana na kombo ya bana baosala presque tout na kombo ya bana nakutaki na mosusu azoyebisanga comment aosala business na ye mais na makambo etali orphelinat en réalité aza lelo kosala en réalité na kati na ye ana motema ya kosala oyo aosala te otali traitement ya bana ezo concorde te na makambo azoloba lokola message qu'il faut abokola bana il faut abatela bana mais ezozala place c'est-à-dire soki babayer bazomatisa eza parce que bakanisaka toza na bapartenaire biso toza na bapartenaire nauti oloba awa toza na bato ya bonne volonté neti ndenge oyebwe mama eza bonne volonté ebi ti oya boye combien de personnes adefois na bengi mpe babeti biso kala c'est-à-dire ntango oye c'est-à-dire oza moto aza na motema quand même olobi te oya na ngaka wana eza participation ya mosala oyo naosala ya nzambe parce que Jacques Ier 27 alobi la religion pure et sans tâche c'est visiter les orphelins alors soki ke tobengi moto mosusu po aya defaye biso soko leki bato bavoya ma il faut pesa biso nanu 250 maman 250 $, je pense que tu vieux ça et puis 250 $ wana te plus bakolia na ngoni nini bosuma na ngoni nini c'est grave okuti moto mosusu toya tosala ma numéro to numéro na biso et toza victime ya makambo wana ebele même na monde na bino ba chroniqueur ba journaliste toza surtout biso l'équipe de film tala toza ba victime et ba chaîne ebele wa déployer bani aye penda boye ba sali makambo na bango mais atie numéro commentaire bazo so nyonso mais na kombo ya l'équipe de film lobi mutaboza la escroquer alors qu'il y a une image ya l'écrit de film en réalité escroquer et pas ba colochen na journaliste wana to chroniqueur wana asalaki émission na lié wana vraiment bandeko na ngai eza insupportable eza inconcevable que autre rambo ya bana o baza sans défense au lieu ya mozali pour nous vraiment donc c'est une relation à malédiction sans pourtant toyeba donc ça va bien nous na ndenge je crois qu'on sera partenaire désormais et peut-être que Torotika espace moko moi je suis orpheline de père et de mère depuis au moins j'ai eu à étudier dans ma condition à Bandini je suis là pour motiver un orphelin quelque part parce que celui n'a pas ça bras tout ça bras vraiment qui peut nous expliquer ce qui te joue moi un petit n'a pas moi d'âme parce qu'on a eu à persévérer jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui donc peut-être que manière n'a pas arrivé à accompagner les appels mais c'est pas que se passe régulièrement makambo ya orphelinat de Bandakoni pour soit pour aider tout peut bien na songi na ba manière yo ça dit que bien nga de partout que vous avez besoin même ni rappeler c'est orphelinat moko fiable tout ça là voilà un orphelinat fiable là moi j'ai vu avec une fois plaisir pour que les choses de parce que sur l'orphelinat orphelinat pour alors pour maman na petit peu qui a mené des choses pour le bête parce que ça fait numéro parce que vous avez très important papa mon père vous en avez un totalité na biso nyonso to ya bana toza 36 mwana na mwana aza na histoire na ye je pense que lokola tozalazala tozala tranche ya kobeta na réalité ya mwana na mwana eza na bana mosusu tozozwa na commune bana mosusu bazobenga defois bengi na biro ya quartier bana mosusu te surtout kaka neti mosusu aya kobetela biso mpenza force esika lequel na commune à vérifier batindi tie pas na ba soit disant soki ko nani adresse oyo bazalaka vraiment sika babonki alobi yo azaki yavanda wa on a agi Rigen azana agi nazana se
artistique déjà. Et pourtant il y a autant bon balobi bon et que moi là il pas la bien on a tout pas la bien déjà bani ko fina bien notre action là déjà bani ko mona to so ba bengi mona ndo sûrement donc moi puis c'est comment na yango donc ils allaient au bata maté parce que en réalité ni mambo lobi yango wana qui ne les allaient au bata maté que mon bota ko bota ka moi na tete pas voir c'est que piki pe ba réalité moi qui est lié mais maman a précisé cause ya ba kusala ebele to ya ba fazer ebele ya ba sans abri ya bana ebele za ba sanza et que soso la maman to ebisie moi na za mabende nini azara toujours kana moi tendance au maman ganga na kati na ye za mabende za moi maman na ebisie no beta lisoro komela ka bakanga pendo maman omoni awa bona zo ba meme maman na azana ngoti le na moto na bo mwana nga aloba famille ba bisie entre mwana yo na famille ona isika moko alobi zo kwalemba moni na yete na okena mwana nga so kolala libanda kolala na so ina za ona za lelo so ina za ko encadrer parce que ndape jour ba ngala maman nga décida ko tunanga to kuma ba fazer a chumba to tambola libanda kolala libanda lelo nazala pe na mosala na osala. Merci beaucoup papa mon père, on a le bon banane on a fait on a plusieurs séries d'émissions on va faire professionnellement on a ba comprendre la solo et puis le pari que je vais mettre les gens sur notre chemin Nazongi et donc retenir attention à maille quand il y a histoire il y a deux familles. Il y a deux bandes, pas deux bandes, deux familles qui m'a retenu. Famille, moi, il y a ban à 4 où va se retrouver du banda baza. Ah ouais, na bébé, où à ça il n'a pas si fait somme. Avant tout le bébé, avant tout le child, tout bandana na bana. Tout baza na comme le bon banane. Tout bango wat tout ye mbona ye eza avant aza suye aza kate mo baza na pasa kaba na mo ye mardoché ya na bango surtout baza bana ya tata moko baza na biso awa pour dossier ya depuis combien de temps bon depuis que je bango tu vas déjà na tout le bateau qui est déjà inanimé. Toujours qui bango, déjà mon premier c'est quelque chose que vous en avez un 4 il faut boire. 4 il faut faire un bon mot sur observer les quantités. Mais aussi les choses que banango, bazana orphelinat moko. Ils ont pour ça bango ça pas les quantités. Et si sur adresse oui, les autres bon, bah, il y a quoi que ça vraiment clarité. Que non, pas na ça idéal. Et on a un projet déjà pour déjà bana au niveau avec société tiré les gars à bateau de travailler dans le niveau bana pour parents ya bana parce que tout ça ici pas mais ici là selon historique ya bana ndenge ba pesaki ba parents ya bana ndenge ba ki bana bango ba ki bango ko pela ba papa il y a déjà mon panda on ko lo bati Kolobade. Kasolo bade. Kombo na. Mardoché pour le moment ma casse. Mardoché comment le mardoché? En tout cas âge. Le bon moment casse. Kombo papa na wewe kama mama na dini wewe kombo na baba kana. Wewe ya kombo na mama.
Bakombo la bango les bakombo te chambre ou membre eza maman na pasa papa na pasa kombo yene papa Jean oyebi kombo te oyebi te obanda obanda wa banda kovanda wapi obanda kovanda wapi koya papa papa na oyoka te na orphelinat na po beaucoup na orphelinat papa batikaka bino wapi bango bakendaka ntan batiki na oyike bino nana kiwi na mama to papa ba mama ye ba ndemone ba yebo zwa ye ba kei na abomi libala papa atikali na bino ayibola na mama na bino parce otikala ki wana abemi bino place moko atiki bino na ndako esila te après bolala na ndako esila te to na kaka mokolo wana nde bozokaka place akota bolala combien de jours vous wande olia ndenge obanda osenga po bapesi bino po bolie. Donc comprenez que nazangi nanga maloba koloba nayebi lelo olingi naloba te mais papa mopema osala ata effort te okuna mwana adresse na bino ya papa na yo eza nani soko omoni papa bino koyeba ye abanda osa mosani papa bino akumbaka moto bouta mbujima ye te bozalaka mama na bino te boyebi bino azalaka te sikotali nanga caméra soki mama azoyoka okombona ezali na mama nani olobaka chiluba olobaka chiluba sikoyo yango na ozala effort te ya koyeba ata adresse esika bavandaka kala episala otikola koversion te bon totunaka kaka mekanda totuna ndeki totunaka chaque mwana na mwana tobandela kotuna ye histoire na ye ya mare fois bango mpona makasa balobaka yo mwa claire bakaye mapasa ayebi kombo ya mipasa ça va mama kombo ezali nani kombo mosusu nini neti ngai kombo nanga mwamboli maa Mireille ye kombo nini babanda obenge bongo papa esili obanda ovanda wapi après banda boye abo oui peut banda adresse na bino te donc bango ebi kaka papa chambre c'est-à-dire eloko na comprendre te parce que nga na bana mpe tona na bakasaye la plupart ya bana bakasaye baza déjà moke appellation oyo bango baoyoka trop déjà nde yango ezotikala soki babenga deya mambo chambre nde eloko ezotika presque bon soki neta lipasa nde wana kaka mambo chambre soki mambo chambre eza kombo te mambo neti ebi kaka kaba wana mpe kuna nani yemboyi mosusu kuna kaba soki bavrai non eza nini bongo yo mpe kombo na yo ya classe ezali nani otikala oke classe te atikala kotanga te atikele classe atambala ata ya bagete ata ya bagete mwamboyi na chambre yango na oloba baza très irresponsable c'est pas normal okobota bana kitoko okosiki bango lolenge oyo mwana oyeba même pas kombona ya omo okotikela mwana kokomaîtrise kombona yo jusqu'à kombona yo ayeba ta kombona yo kombo eza c'est parce que atinda ye na classe te peut-être atindaki na classe melenge eza différent tikala kotanga te sikoyo kobokolaka banona force nini yango question nango kokokama na bango premièrement eza force ya nzambe nde nayebisaka bato oyo basemokaka na biso ya defanda mosusu bosala boye mpo nini ya botika soki okoka te botika soki oza na bapartenaire te botika mosusu mpe bazolobaka no ntango nzambe apesaka vision apesaka provision c'est-à-dire soki eza te bosala nini botika yebisaka bato boye mama nzambe apesaka vision apesaka pe provision
vision ya nzambe etikala jamais kozala matériel. Vision ya nzambe etikala jamais kozala ba compte ya banque to ngongo to mutuka to lopanga. Vision ya nzambe ezala nzambe yemo. C'est ainsi que yo apesa biso yenda za provision ya vision. C'est-à-dire partenaire ya munene o tolika na ye o tango yindaka o après émission o robukela mabolongo en matela zamba ko gêner nzambe toucher ba o yayi. Beti to lokoza papa ya orphelin o kitate to mono na zamba parce que nzamba o kitate na roleka toujours na nzela na yo mama Mireille aleki na nzela caméra oyo Anzela Nanzela aleki na nzela ya partage ya ndeko moko abike nana makokiti mena ko partager le mutu moko akoza la toucher. Oso mona nzamba ko lekela na nzela wana et nzamba si charge parce qu'en réalité ça charge na ngate ni charge na mama Mireille ça charge. Alors le rôle ça charge en nzamba nzambe alekela na nzela ya batu ko za charge. C'est ainsi que pour vivre ya bana oyo oui c'est difficile to kolo bango boye parce que c'est difficile parce que er moko to betara ba calcul. Il faut. Ce qui n'a pas de futamité, baya roya au final. Alors on s'organise la nenga, ma nzambe botalika. Nzambe. Na romona kata nzamba aussi cité ko bomo atene. Donc c'est un peu ça, on dit kana ngulu nzambe, to sana partenaire amunene tende bande mususu bazana bango. Le souci est ça que bano ba vivre ni sika ya bien. Ici ka moko penda ko moko pe ya karo. Ateza na lixa makasi te meza bien lelo ba mama Mireille ko muto sunga ofele fa moni salite donc so moni bizarre te so moni ke bazana bisika moka malamu te au sungati non maka moni fo bimana kati na biso il faut to yeba kenyo surtout aza faible critique ezoloba na proverbe que o azana mawa ya mobola au défi sanzana mutu nyonso to azana mawa mobola na kosala geste au défi sanzana ou à refuta yo na lengi nyonso. Papa mon père on a saigné na caméra na zana première vraiment si c'est permis ko tisela nga élément ya bébé on to zoom na sima to ko ta sima même qui est chuté na quel est le problème qui nous amène au Seigneur vraiment pesa nga ensemble moi na boya sali ni nzambe on va pas tu peux pas lutter kai ko balola ke boye asa ko te ya tika kutu balo ka solution yo ba yo ka passe mais c'est ça que nga kuna so ka ka merci beaucoup na Romière, merci beaucoup na merveille pour l'image de notre télévision et puis que na ndako bazali ko bituna. Est-ce que vous allez nous qu'est-ce qui s'est réellement passé moi na aux juillet à communauté wana orphelinat à communauté wana wapi nani akoko kanga motema tia mona mona ko mana itawana eza somo merci donc litema ya batimi c'est le bon ba motema ki bo mama ne sota zali mama on me peut répéter les signes mona ko aux juillet wapi ndenge à communauté wana ko nani. Oui, mwana oyo image wana tende shokaki biso de salarié que tozoye et puis ça qui nzambe na surtout oyo to moni par rapport à la vidéo bien que bato belé baboye on fait belé baboye na suka ya souffle ya vie na ye atanza mo mona ye pour intervenir et on a pas des choses de là na bande mususu nde to tiaki vraiment maboko de façon que moi non je quand même évolution mais ça le bien que ya moi petit travail tigali na ye mais quand même ça va ni les cas na file pour moi sur trouver l'état donc koko na ye ndi abokaki koko na ye atiaki na kati ya carton waki na sel bitu voisin bayoki kolela eza voisin bayebaki beba ngote ba voisin bayebaki bébé moko azana na ndako wana ba taba mwana ke lisusu te alors na komona lisusu te peut-être balongoli ou quoi mais à chaque fois bazoka kolela ya mwana mama na soka ke côté ka naenda te kaka bazoka kolela kaka ya mwana mwana ndako na bazoe batizanya ou tu eza bébé les kolomoko basa ki recherche à koti mama na dina koti maman na zaki te oui azala kite à koti azu mwana wana alandeli kolela senti ya kila sambe son wana zui mwana wana bakene na bureau ya quartier cha mama wana koko wana yaki asaki d'exode de makasi ndenge ni boko kota na ndako na wana wana za mwana esa kufa na ye tse aza muto kufa to na okene wapi ezaki vraiment grave
fallait qu'on ait un hôpital même bon aux agités lakini na commune baluki bato rejoyer bazoboya baoffermer zoboya ba catégoriquement ya ça mutu comment to joyer ça les temps badengi biso to juillet to meki ko sala oyo kokina makokina biso na bandeko to ebai na bango nde sali ke ndeko quand même évolution bien que sikoyo bazo recommander abaki ba akeli na kiné hein pour funda koko wana tena commune sala nini par rapport à koko wana. Oui, bakangaki ye koko wango to sambi pe na ye albiso ki na rejoyer na joyer wana za muto kufa aza muto vivre société donc na tina na été mambo ateka na libongo donc makambo to samba eza na sens ti ba otuni makambo so zo ba makambo so yezo zonga kaka za muto kufa to na ok na ye wapi pozo so bo na kabel bino e kado bakangaka ye afutisi pa man pe na monga ngwa amandi ya ofuta te faire des comptes, il fallait qu'un gâteau comme moi ni ça ni abimagi sur place soir parce que ça peine pas comme sous il y a d'autres privilégiés bah oh mon chouchou mais oh wana dans l'anda où avant na ba koko oui combien de koko azala ki soki na 4 na oh négliger que ezali le wana oh ya bois qui si ezali le yana donc azo beta pour temps azo samba zo bakaza na ba koko na batika yake le côté kaza ba koko na fois qui mais oh yo azo pe ya yote ya za ba kufa za tina na yete donc quoi pour pone luka maman na yete pour pesa ino. Bon, c'est là que dire na yeko ko na bango bi maman na ye asundula ye ayi bata bisika za raté na maman na ye mwana ana tina na bango wana ko samba na ye na poste la aza mwana na ye pele solo wa botay wana ne biso tie tite atala nga en face ba bisinga papa so lingo zo dembe oyo joie na miso ya mokonzi l'état petit bon l'état sali biso asali nga mukanda par rapport à ba maloba na ye afutsa ki kaka mali surtout ala tanda bazali la biso bébé totala ndenge ni komi par rapport à image bomoni na ndenga komi le na ye ndenga mais raison d'être na biso exactement ah vous allez que vous avez la difficulté moi concernant ce qu'on a appris on aurait appris il y a un séminaire qui sera sur le terrain parce que bana bazali et tout ça na biso tout na ndenge ni ba refanda difficulté ngo zali ni fait solution ni bozana ngo ouais difficulté na biso eza ba bwaki ni biloko bana le aujourd'hui na biloko ba mbetu biloko za libanda bana bazola la libanda ces derniers temps na bambula donc c'est vraiment grave il faut te déménager il y avait ceci là qui biloko pe 6 mois passé pour jinda côté parce que mbongo zaki na maboko 1500 ezoko kate par rapport ya ba demande ya ba garantie ya ba bailleur de ba dossier donc on a difficulté à tout ça comme ndenge nini ya kobakisa mbongo likolo ya oyo ezali otozo esika soki nzamba sali ngoli tito silisa moi oyo nabi ke to déménager déjà tozo ndima na nzambo atika ba oyo yete to déménager par la grâce de Dieu bana ba rejoindre souci na ngeza bana ba ba esika qui la propre donc les amis actuellement ils biloko ya bana ezali bana na bana botola la libanda tozola libanda na bango na bana tozola libanda awa so yaki très tôt kuta ba moustiquaire ba oka la place au moins la tenisi caméra tozola libanda na bana na plaza ba wana mutema mais na kenda kuto sala démarche ke ba me ko pesa biso ta fongola ba ko mikel ko la ba ko so la kosa ndio moni ba sala ba fier bala la tana kati comme ça soki tozunda ko tozunda biso premier part pour daki que sur les na kolo pa ngo asala salema mata ba fait de porte aki kondima on a pièce moko de façon que ba mike bala na ah to futa la 250 $, mais ya lingi ko koma 350 les aussi mbaté tala endroit mo ndengeza tala endroit mo ndengeza ata so to bunda te to futa mais tala ndengeza en plus c'est so ko kana ngo bana les aussi mbaté même si je suis biso futa ça c'est même la voisine a biso la ibsa la biso en fait c'est biso cher parce qu'ils ont offert normalement c'est ici la futa 250 $. ni le gros seigneur la bande de connaissance ba ko mona ba ko pekena na ba o ko pesa ba bébé kombo ni vous pesi Daniel la grâce kombo vous pesi ni Daniel la grâce Daniel la grâce na kombo pesa mais na moni que changement quand même les autres à la malembe l'hôpital balobini ouais balbika qu'il faut kiné on a un mois ça na reta makasi na kuza kilo kana kiné on a ami donc magnifique côté qui n'a dégré en fait na makasi na komite créer mais na hôpital balbika so basali tena kina botambola so basali kiné atambola so balele kiné atambola
sikoyo aza na kolia moko approprié basengi mpo na ye to ndenge nini? Oui, aza na kolia approprié basengi mpo na ye bakisokendaki rendez-vous sikoyo lelo oyo combien de temps depuis ye po akoma ta na mwa makasi oyo akomi nango oyo po déjà bato baloba pronostic vital na ye ezali ekufa mais combien de temps déjà azali po bato so baloba la mosusu ozaki kaka lobi alors peut-être retenir que pendant 2 mois et tout ça là yango na nayeba asali déjà inane na biso asali déjà inane na biso biso nde kootanga asali inane ntango tozwaki ye alobaki azalaki déjà na 6 mois donc toloba loko azalaki mwana ya inane 6 mois inane 6 mois donc asali inane 6 mois ndenge azali yango donc aovivre mpenza azolia très bien olia très bien akoa mpe kosakana kama asakanaka vraiment ye moko sauf ndenge balobi ke fa kende kine po aza na retard il faut normalement na age akomi nango so déjà abwaka pa mema atambola mais azokoka te mwa kilo d'accord aza mpe na problème makila te non problème makila kodi lobalo eza nini quoique soki na continue kolanda histoire oyo peut-être na koresisa te mais liloba nango eza nini oyo topesana bato balanda biso oyo balandaka biso awa oyo bazala na besoin koyede baorphelina babengaka biso moto ezangi mpe kombo ya kopesa nini koolo likambo na koyebisa bandeko bible ezoloba na Esaïe 1:17 apprenez à faire le bien eloko mosusu na ngai na précise eza ke soki omoni pirate il faut yeba ke original eza quelque part donc yeba ke soki faux ezali vrai ezali aventure eza ebele na monde oyo elembisika ndeko ebele bato ebele bakoma kolemba kocontribue na mosala ya orphelinat parce que baventure eza ebele bato ebele mitema ekoka parce que basala bango baventure ebele nga naza koencourage yo kolemba kosala bolamu te nzambe amona geste na yo omona kaka motema wana compassion wana emati yo nde nzambe akopambola soutenir biso wana kosenga loyer déjà wana so nzambe asali ngolu komona defa baimage na biso tozobana déjà opération achat parcelle pour les orphelins donc soutenir biso na ndenge nyonso ekokoka na makoki na yo toza wana tout fait nombre tokosombela bana ta sucre esomba ta loso efuta loyer esalaka bana bazoya kolata ekomema rendez-vous na hôpital kine baosenga mbongo donc nayebi ke nzambe alola oyo asimbaka mitema soki asimbi yo kozwa charge moko na kati ya orphelinat oyo yebaki eza nzambe nde azozwa charge na ye me na nzela na yo nzambe wana otika yo te po asundolaka jamais bato basalaka bamisala ya bango kopesa ngai na mema ye tonapesa moko akoma okima bato olobi komona gracela Daniel Grace donc bébé oyo biso nyonso tomonaki ya solo sikoyo alela na ndambo tolingi elela po toyoka te zoye kasi po alingi te ata moke donc je comprends bébé oyo destin na ye ezalaki déjà éclé koko na ye déjà alobaki koko na ye esili ngai na kozala na orphelinat oyo kobanda lelo ti mokolo ye akokoma mwasi mpo libala ndenge nga monako organizango c'est ça le problème osentir dimension ya fuanga na koti na linie mosusu ya fu soki mwana oyo deja na carton batiaki bakluwaki deja destiné na ye mpo kona alobaki deja esili apesi bino ebeni mais mwana azocontinue kozala parce que quelque part nzambe azali na eloko moko akomplir na mwana nga na oyebisa yo ce que j'ai vu comme image oyo bino nanga totali okondimaka kotelema taluba alela ata ndenge alelima mpo nalingi mpenza namona ye nasimba ye namonaka olela ye wana osimba telefone toseme likolo ya mwana oyo toseme likolo ya bana nyonso bazali awa changement ekota prochainement soki na ye naye kokuta ye ndenge mosusu prochainement soki toye une année après 6 mois après tant toye totali tomoni ndenge okima mbango awa aobenga biso na bakombo na biso ezali eloko esenga mpona moi ekozala au moins mission moko to accomplir nalole emona biso ko to accomplir mission moko mpona osauve ame moko de quelque part aza na besoin ya nutrition makasi ekota na nzoto na ye po yeba kotelemisa ye lisusu notamment mpona bana nyonso mosusu donc on a arrivé pratiquement à la fin après le bébé vous venez de voir bébé bongo au bord de votre carton on a un autre enfant ici à l'orphelinat qui est vraiment malade
Papa mon père, mon nom est. Il y a des gens qui sont je vais la testifier na yeye pare ba bili nyosho kuma kitima kwa mwa nyosho ya mtumba et aussi là je vais passer dans la zone comme ça la fièvre et tout ça ça la rani tu vas bili tini ça la rani bon ngamo ko penza na ibite faut kuma na pas médecin parce que on a eu battu ba fièvre ça la répéter ça mine donc ça lui constat boye faut comme pas médecin c'est d'abord il m'a choisi ça nini Bandi va faire combien de temps? Bon, ça y est déjà 3 jours. Hein? 3 jours, puis c'est qui s'est fait et zone. Il y a besoin d'un âge. C'est vraiment cas là. Voyons plus un peu il y a beaucoup de déjà. Azaki n'est bien. Bon, Azaki n'est bien. Lakini bien mtayo utika ile mama na mama naende mtayo utika mama na yemo kabote utika na ajwa sana muti mama na mkulu au mwana mkulu za mkulu te kama mkima kasi ala yemo kwanza sasa ya za sika vite pia moja kumpendeza kusiraki kaya sana Efraim nani? Alisa iko kwa nini? Même si on veut que ça permet de il faut que le maman dans l'hôpital, photo au bimananda, photo loyer au copain, photo est relais, photo monsieur moi na obéi, va qu'il n'y l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Pour la bateau, bateau que il va refuser. Donc sentir que moi na zo capacité, c'est l'expression est longue. Au moins, il y a des gens qui supporter, qui est il faut vraiment l'amener à l'hôpital. C'est-à-dire que moi, je s'exprimer pour essayer que vraiment douleur est atroce. Pour nous, s'il te plaît, faisons quelque chose. Faisons vraiment quelque chose pour ces enfants. Je sais que nous avons Lola, et bossa na nous avons kilo sunga ya ko bossa. Mais na sepela na lola kwa bossa. Pour ce que bana otala mutamokili pour azong c'est la biso. Ils sont sous ata 50 francs na nzela to kabila sumu. Mais tellement to biki ko marana lola. On dit que battre la biso na ba accident na ba problème na ndenge na ndenge. Toujours continuer à persévérer et ko yeba nzambo azali capable de faire ça. Oyoka lisolo moko tina suka to banda na ye moko le responsable on fait sa témoignage et puis on va prendre le témoignage de chaque enfant ti esika wapi to yeba ko suki sa papa mon père il faut que ça numéro na yo et puis on peut s'y faire adresse pour na ba balinga yamba la moko pour même si on va na surprise mais ba bon ça na tête que vous changer ici ah bientôt là alors il faut payer ça il faut aider bango pour na ba loyer au bengi na numéro azo payer ça tout à l'heure et vous la plus facile au benga na numéro que y a na adresse donc banana na numéro na c'est mieux parce que l'adresse est ça facultative. OK. Numéro na biso est plus 243 85 58 50 470 plus 243 85 58 50 470. Pour bandela on dit que la bino c'est ah bon billet de loyer à tout moment. Ce qui obenga bo bine to fonctionnaire na ozo sabino ka kuna ko kuna nde maka awa nde makambo ezai mingi ngai te pour rejoindre ngai 2 heures de temps lisolo pendant que lisolo faut beta mo pene papa mon père oyende mo tobete la actualité nyonso ya makambo bana bazali ko vivre ah bazali banda bazana besoin bazolila bazana besoin bako kisambo kuna bazwa ndako mususu mwana wako kola libanda te soka pole limbula 2 fois vina yeko mina makambo mususu calcul ya vina est changé pronostic vital na ezu problème. Donc, venez en aide, il y a des gens ceux qui me disent que les 2-3 fois les bandes, toi et moi, tu es la responsable et que tu es kaki. Balobi est malamu, oyo kaki to mona kite, oyo ki omoni mobeti kara. Peut-être que les pamboli a bananeza na katia. Yo muto lukape femme stérile mususu ko yeba ko déclencher di bota na ya yo kaka na maternité no kana sima ya bana o. Kota marambo iko sala quelque chose. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Par contre, on peut rappeler ce numéro na yo. Pour afficher un mot là, mais sinon, ce que je vous demande, c'est de venir en aide à ces enfants. J'ai vu la situation, j'ai vécu la situation. Si vous plaît, aventure n'a pas été ratée. Et puis, attention à la baline, aventure n'a pas aventure les arabes. Je reviens, merci à la caméra, merci à Merveille.
mampuya oyo azokomisela bino baimage kitoko na bandako na bino na bamontage na ye mpe lokola nde tokutani bongo prochainement sur cette même chaîne avec un autre numéro na histoire mpe mosusu ozobileste partout.